Bon, breaking news est spécial, breaking news sur la communauté. Breaking news à l'élo, les aliments spécial, Bouzo, Bato, Kindo, Kezo, la communauté. Et spécial, sonnette d'alarme pour la dernière fois. Parce que l'élo, Oyo, dans Manchester, tout ça, na matanga, kolela, moko na biso, oyebaki na Congo ya ser na biso, na Congo ya ser na biso, Claudine Tchela, na Facebook na bomona yeyo c'est oyo mobundeli ya Congo combattante mwana mboka ayi koluka neti yo nanga akufi depuis lelo je crois 3 ou 4e jour azaka na Manchester na Bolton mais akokufela na Paris. Pourquoi akokufela na Paris? Tina tozosalela breaking news à lelo. Donc RIP notre sister Claudine Tchela oyo ayaki koluka awa na poto mama ya bana mitano atiki bana likolo ya makambo oyo nasaleli breaking news ya lelo. Alors avant tokota na masolo ya ser na biso Claudine tozokende na basango ya Congo oyo towuti kozwa bayebisi biso sitting oyo engaki kosalama le 28 juillet na Westminster ezali bongo repoussé mardi comme bongo poussé premier pour mardi le 28 juillet comme poussé na wapi ezali na ntango ya communiqué yango ekomi poussé ezela ouais ekomi poussé oyo ifallait salama mardi le 28 juillet na 2015 na Londres ekomi poussé et comme il reporté donc poussé le 28 septembre 2015 nazongeli ba maman tobelelaki que jugement ya nani ya Westminster Magistrat Court ya Rwandais oyo Karenzi Karake oyo azali moko ya criminel aboma ba congolais oyo aza na Londres bakanga ye il fallait jugement na ye esalama le 28 juillet maman ko se déplacer te ko kende pa été jugement est comme reporté to poussé le 28 septembre 2015 bolanda breaking news to koyebisa bino mokolo nini ekozala to rappeler bino vraiment bo changer ba calendrier na bino parce que ezali lisusu date wana te, c'est-à-dire merci mingi na bino nyonso bozolanda breaking news parce que date wana ekomi repoussé. Alors bauti kolakisa biso ndenge nini masolo ya kanambe, c'est-à-dire bato ebele babengi ngai parce que nazalaki na lead nazo remercier Dr Céleste Mosambu oyo aevitaki ngai na kende kosala prière pe koexhorter bana lead sur 60e anniversaire na ye, c'est-à-dire Dr Céleste aza mosali na nzambe na lead ajijaki bon que Proverbe 30:30 akende na lead samedi oyo euti koleka donc samedi à lobby tozalaki kuna na lead bomoni bafoto eza na Facebook ya Proverbe bomoni mosala esalamaki na lead bato bayaki ebele merci na bamama nyonso namoni bamama mosusu bautaki Londres bautaki wapi parce qu'après wana ngai na papa sele tokendeki matanga ezalaki kaka na lead wana tomoni bato ebele lere nazalaki na fete ya anniversaire bamisu baye kolandanga kuna lere nalongwe kuna nazongi na matanga baye ebele namoni communauté mobimba bazo encourager nga bamama koya koyamba ngai bamama kotondela nga kokumisa na bana mike vraiment nasepeli na ambiance oyo ezalaki na lide pe namoni ndenge bandeko baza kuna balobi babandi kosangana deja mpona kosoutenir mosala oyo Proverbe bazosala tokozongela yango mpe na kozonga so na lide kosala mosala molamu. Donc bon anniversaire Dr Céleste Mosambu oyo azali na 60 afetaki 60 ans abali bakoko bazalaki famille mobimba en tout cas ezalaki privilège koinvite ngai kolongwa Manchester kokende kobondela mpe koexhorter peuple de Dieu bayaki kuna donc ezalaki malamu merci na kosala nga confiance. Tolobaki lisusu ke na Congo Kabila histoire nécessite Human Rights Watch
etindaki badélégé nango kolakisa bango ke esili mpona ye ndenge moko mpe ndeko na biso Thomas spécialiste to envoyé spécial ya Barack Obama dans les pays de Grand Lac ayebisaki eke abomi ebele asali baventure ebele asali bacrime a renoncer na baglissement na ye parce que a confondre Congo na Burundi, c'est-à-dire makambo ezoleka na Burundi ekoleka na Congo te puisque oyo ya sali na Congo esi esuki wana donc ebebi mpona ye. Alors bandeko ebele babenginga, bandeko ebele balobi nazosepela na ntangi mpe bandeko ebele chaque vidéo na se côté batiaka titre soko koti na YouTube okomona commentaire ya bato natali bandeko mosusu oyo azosala confusion entre Simon Kimbangu na Yesu, ndeko mosusu oyo azotia tembe, ndeko mosusu alobi ngai na beti nasali fete avant eza makambo lokuta mais nazoyebisa bino nazwaka ba information na source Kabila ozala so président te, Kabila mikolo koya soki babomi ye te, soki mibomi ye moko te bakokanga ye te, bakokanga ye aokende na CPI to ekosukela ye ndenge esukelaki Samuel Do. Donc proverbe 30 maloba alobaka ezaka solo. Merci na bandeko nyonso tu bozobenga, merci na bato nyonso tu bolukinga. Je crois na Manchester bato bazolukanga bazomona nga te parce que na garda idéologie kaka moko ya oyo ntango toyaka po tosika tozalaki initié wana nano toyebi nzambe te par idéologie ya lengansi nyarkos, pas de contact na n'importe qui. Idéologie wana etikala na bana poto akala ti lelo otiaka contact na n'importe qui te parce que n'importe qui akoyepa na ote, n'importe qui akoza camarade note, n'importe qui akoya na feti na ote. Toye na bonzambe tobungisaki idéologie wana toyambi n'importe qui, tosangani na n'importe qui po to sauver nzoka idéologie ya bandoki ba récupérable église, bandoki ba infiltrer communauté po na kosala bato mabe bino mo bomoni ndenge esuki idéologie ya kozala na n'importe qui. Yango lo moyi tozongeli idéologie na ya bana poto akala, pas de contact na n'importe qui. Alors breaking news alelo bomoni to bandi directement sans zembo sans quoi parce que tozala mawa ya kulela ser na biso na kombo ya Claudine Chiela oyo azali combattante oyo azwa temps ebele ya kosololanga kobelanga na telefone na explika ye makambo ebele mais lelo azali susu na biso te. Alors namoni mokili mobiba babengi matanga eza na bolton proverbe ozomona na te boye na boye bazopesa yo raison boye na boye proverbe ozoloba nini olobi eloko te. Proverbe azali su na likambo ya koloba te, proverbe ase aloba nyonso. Ser avant kufa tosolola na ye tokutane na bamarche parce que azalaki combattante, azalaki mutu oyo azalaki molende, azalaki atimba, tozwaki ntango kosolola na ye topartageaki na ye. Lelo azali su na biso te. Nazolinga te yo oyo ozolanda nga sikoyo likambo oyo ekomela yo lisusu parce que diable asi akoti na baeglise badeside bakosilana na bato ebele molongo oyo ozala molai na baeglise. Alors po tokende bien nazozwa verset moko biblique oyo Yesu alobi yango na nzela ya Paul na Timothée. Tozotanga na 1 Timothée 4 balobi boye mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Balobi yango ke na tango asuka bato bakoboya bonzambe ya solo, bato bakoboya doctrine ya nzambe, bato bakoboya kolanda bapaster oyo bazoba verité, bato bakoboya kokende na eglize oyo nguya nzambe ezali, bakokende na bamoziki, bakokende kolanda baidolâtre, bakokende kolanda bapaster oyo bazali bahypocrite, bafaux docteur, bafaux pasteur, baza na marque ya flétrissure. Marque wana elakisi baa na marque ya bete, basali bacontrat, basimbi bakisi. Banda na ya na TV nalobaka verité. Yango moni mikolo oyo chaque émission po etalama, chaque télévision po balandango ou faut bafinga proverbe, ou faut bakosele makambo, ou faut batonga ye, ou faut bafinga mwasi na ye, ou faut bafinga mbana proverbe. Proverbe azanza bete. Proverbe mutakela likolo na sete.
proverbe ayoka mongongo ya nzambe nzambe ayebisi eloba soki makambo na lobaka ezaki makambo lokuta soki makambo na lobaka ezaki na melaka bangi ou bien na langwe masanga ou bien na se droguer mais sukelanga mabe parce que naza na bato bakonda kofunda nga plus de 100 plaintes na la police mais nabima no guilty parce que police ya mboka oyo aza na bainterprète atalaka ayebi mosala nini ozosala mpe ayebi ke ngai na Clément eloko te na travaillaka lokola PDG ya kompani na ngai na mifutelaka ndako nafutaka bampako na yo mutu oklemaka soki ofunda nga na mboka oyo soki ofunda mutu bakoluka batala statino eza na nini osalaka nini oyo oza chômeur bozofunda nani ozofunda patron moko boye akotisaka mbongo afutaka taxe afutaka nyonso bakoyamba yo te bakoyamba yo te bible ezoko baclaire ke na ntango ya suka bato ebele bakotika bonzambe bakolinga moto azosalela nzambe asolo te mpo balanda bato ya mitema mabe bato wana bamema bango na kufa soki toke mosika na toke awa na Ephésiens 6:12 azoyebisa biso eza mateya te mais ezali breaking news spécial makambo ezoleka ndenge nini baeglise ezoboma bato spécialement baeglise congolaise oyo ezoboma bato congolaise angolaise nakolobela kaka eglise moko te mais nakolobela susu eza nazozonga mpo nalobela makambo ezoleka na baeglise mpo na mbala suka oyo nalobi soki oyoki nga malamu soki oyoki nga te lero kokufa soki ozokende na lifelo avant basala biso bakotielo video na ngai nzambe akoyebisa yo natindaki mosali na nga proverbe akebisa bino oyokaki te yango omimonisi boye bato ebele bazokufa mpo baboyi koyoka makambo nzambe atie na monoko ne prophète oyo ya dimoma paster ya diaspora ntango na mibengaka paster ya diaspora elakisi te ke na meli bangi elakisi te ke na na kwiti elakisi nzambe etablir nga lokola paster na diaspora ebanda na Brazzaville tina Honolulu donc Angleterre Belgique France nazali pasteur ya bapasteur nali pasteur ya bacongolais c'est normal l'église bakoyebi ni te mais naza susu na niveau église locale te nakomi na niveau ya international ndenge bapasteur ya minene ya baaméricain bazala su na église te bakoma koteya na tv to na internet nyonso ezosila na internet ndenge lelo soko olingo voyager na Air France okosomba billet na yo na internet okende na nini na bureau ya agence ya Air France te ndenge moko na proverbe. Alors, ceux qui ont luka, l'église n'a un nombre combien, c'est-à-dire, ils ont comprendre la technologie de les na Congo, na Brazzaville, na l'église, oyo, na Tikaba, na bazo travail. Ah, na Manchester, il y a chaque dimanche, na 15h, na Clayton, to sambe la rawana. Donc, l'église est ali. Bon, vous n'avez jamais moukolo, na kanga église, na zogi bar. Pour souci à bandoki, souci à bato monde des ténèbres nyonso, ezali bayoka ke proverbe akanga église akenda na baya akoma komela kolangwa non bible lobi esika mibale misatu basangani yesu azana vraie mission mutu azobangisa ba église nyonso bino bozala ba 1000 ba 5000 personnes bozobanga mutu azala ye moko c'est-à-dire mutu azaye moko na nzambe aza majoritaire proverbe aza majoritaire la preuve ba TV nyonso po eleka ba po bata la TV il faut attendre à Kombolanga. Alors, Bible est dans Ephésiens 6:12 balobi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les airs célestes, dans les lieux célestes. Bato tozo bundana bango ba habité mamabe. Bato tozo bundana bango baza groupe bandoki, bato tozo bundana bango baza bana bandoki, bakola na kindoki, misala na bango yango wana. Tozo le la sœur na biso oyo todengi na kombo ya Chela, Claudine, qu'est-ce qui s'est passé? Bato ba bengi nga mokili mobimba, proverbe ozolo belo côté. Na esi bango na koloba nini na sina loba. Na sina loba makambo nyonso. Na loba ke l'église ebele lelo ezotambola na kindoki bible pe lobi yango
bomoni église ya kinzambi na bakangi yango po pasteur wana azwa kisi bazokanga bandimi na bango na milangi bazopesa bandimi malade bapasteur ebele lelo awa bazosalela nzambe na kisi bato tu bazolanda bango na onction satanique yango moni ser na biso tiela akendaki kosambela na la gloire na sina loba yango eza église basée sur la sorcellerie banda na mokambi nango ti kuna pasteur nyonso ya la gloire aza ndoki mutu nyonso asambelaka na gloire baloka ye soki tembe mobulu bana na bino baza nango comportement bandako na bino boza nango babebisa bana na biloko ya kolia babebisa bamabala tout na la gloire ya Manchester même diacre moko aza kuna bazalaki na conflit église na ntongo nango aye kokuta maseke aye kokuta biloko ya rouge na makila bien que ochangeaki ndako olongwe mais na église olongwa te comment église boza na conflit deux personnes bayokani te oya komona na ntongo batieli yo maseke ya taba batieli yo milangi ya makila na basinga rouge na masala eza simple kolakisa bino ke bozosalela nzambe te la gloire na baéglise lokola église ya mission église lokola restauration naso baka na Manchester awa église lokola mangembo eza baéglise esalelaka nzambe te bazayon eza baéglise esalelaka nzambe te bakambi nango nyonso tu baya bato asoloka basimba kisi alors ndenge bato babengi nga bino bato tu bobengi ngai lere bobenga nga lere na koloba nabimi ndoki nabimi mutu mabe na expose vi na nga na famille na nga mpo batake koya na butu mpo bandoki basalaka ndeni soki atake ndoki moko obimisi mosala na ye akokongolelo bandoki nyonso tu baloka yo babundisa yo alors proverbe pour le moment nabetaka bandoki nyonso ya Royaume-Uni nabetaka bandoki nyonso ya diaspora bakokaka nga te soki omoni mwana mwasi to mwana mobali azosala émission avambeli kaka kombo na nga bolandela ye bien bomona ke ou aza ex ndoki ou aza ne ndoki apumbwaka ou asimbelaka bandoki bilamba parce que okomona ke émission na ye oubien makambo azosala azoloba na ye kaka tika loba parce que aza na barkima te alors ser oyo boyebi baeglise wana nyonso bapaster wana nyonso baya bamiyibi bacommerçant moko na kati na bango nzambe abenga bango te ngombo nzambe abenga ye te joble ndokiski nzambe abenga ye te mars nzambe abenga ye te nkosi kibota sakalusa nzambe abenga ye te supu nzambe abenga bango te mikomisa bapaster bango tu soko botali bakoko na bango banoko na bango bayaki bandoki bango wana lelo baye na poto na bantokala bango tu bana bandoki bana basocie bakomi awa bakomi bapaster alors ki pastora na bango eza ndeni bazokosa bato ke bakosomba basala bazokosa bato ke tokobongisa eloko boye soko otie mbongo bazwi bambongo wana bakosomba balupango na kimi nazopesa bino bonne nouvelle Kabila ozala sous président na 2016 proverbe 30 akokita Kinshasa soki naza ministre ya culture et art nakozala gouverneur ya ville ya Kinshasa nayebi bandako na bino nyonso nayebi botel bozotonga nayebi baflat bozotonga ama qualité ya gouverneur ya ville ya Kinshasa to ya ministre ya culture et art nakobotolaka bandako na bino nyonso parce que eza bandako boyibi bandimi na bino bokosi bandimi ke bozosomba balupango awa bokosomba baeglise awa mbongo wana bokei kosombela yango bandako kotonga yango botel au détriment ya bandimi na bino awa na Londres eza na église Zion pasteur nango vie na nga Thomas mwana nganga ye moko nganga atiki tala bandefu ebele mani kotika kindoki te alors amukonzi ya bandoki yango monaki leo bazoyebisa ye lakela Salomo mabe kabai na Satan akoki komeka te mpo kindoki ne nyonso kosila parce que aza na nguya moke par rapport à nguya nzambe eza na kati na nga na expliqué bino akomeka te soki tembe basanga na bango nyonso to bapaster ya Angleterre bakabanga na Satan totala vi na bango soki esuka ndeni parce que naza na esprit supérieur koleka bango nzambe awendre nga koleka bango bayebi yango na kuzu bayebi ke na mokonzi na bango na miso ya bato bakoki kokosa paster wana asala makete alekisi yango na TV
abi bazosa la centre francophone et pourtant yaza angolais soka linga sala centre lusophone eleka na TV lere eleki nga na sali émission nalobi bazokosa bino ekosalama te lelo oyo ata mutu moko abetaka su lisolo ya centre wana te bambongo botia ba 1000 livres bato ebele batia bambongo bamama mosusu batindelanga bafiche na bango vi na bango ebeba bakoma bloke ser moko azalaki na Manchester awa apesa 1000 livres mwana ne akoma kosaute na bafenetre Solange boyebi mwana ne akoma kosaute na bafenetre ti alongwa azalaki na mosala malamu alongwa ake na Londres akoma mitelengana akoma touche jouer koma yo osambelaka oki kopesa mbongo na église bando opesi mbongo efrene vi na yo bato nyonso bapesa mbongo na Zion vi na bango ebeba efrene na bango bavi bakoma kolota bandoto mabe alors na lolenge moko wana bandeko oyo ya la gloire bayaki balobi bato bapesa bambongo bakouple pesa bambongo bazosomba sale toyebi te mateya nini batera nayebi te mateya nini batera kuna na kati na bango ata moto abongo amaza te eza groupe ya basoloka bato ndoki na bandoki na repete bato tu bakendaka na gloire bato tu basambelaka na gloire ozala na Londres na Birmingham na oyo ya Birmingham kutu botie mwasi akima ye azongela mobali na kala mpo basala 15 babotaka te mpo bayaki koloka paster Egide bakosa ye ke ye mwana ne ya 6 mois akokufa Egide paster akufa te aza na Manchester église la gloire eza basée sur la sorcellerie bato nyonso balekana na gloire basambela kuna bapaster tu baya bantior alors bandimi nyonso baloka bino soki boluki délivrance te etali bino mulongo eza molai bo bandosilaka moko soki totali bie banda na 2013 soki 12 nalobaki ke soki moto akufi su na la gloire na Londres ngombo akozwa problème nanga bato bakufa su te mais chaque année bato baza kokufa sikoyo bale wana sante wana Manchester ser na biso oyo tiela ndenge babengi nga nalobaka naza la voix de sans voix masolo oyo etali ngai mpo na mokonzi ya bapaster ser akufi aza congolais aza ndeko na nga ayaki koluka nde yo na nga toya koluka alors eloko nazokufa mpo nazoprotege bino na baeglise ebele bapaster bakomi bandoki onction na bango eza nini kobima na basi ya bato le bazobima na basi ya bato bazotikela bango malade bazotikela bango domination bazopesa bango mena basperme ndenge job le ndokisiki asala yango awa boyokaki bino moko bato eglise te babengi mama kalamu ngamu naloba yango te bato eglise na ye babenga bandeko nde baluba babengaki paster azomekisa biso basperme mais siko paster aza na Kinshasa akei korenforce biloko mpo awalesa akoma kuna neve na ye oyo amema na Manchester apesa ye kindoki neve azwa koluka ye azokima mais awa alobi aza moto asalaka bamiracle alors qu'est-ce qui s'est passé ser oyo atimba tellement tosololaka mingi bayebisi chaque moto apesa mbongo alobi bo lokola tozopesa mbongo tosomba sala église tokotia kombo nani yoka bango tokotia eza église ya Nzambe tokotia kombo ya Nzambe ya bino lokola eza église ya Nzambe soki bongo botia kombo ya mobali na nga mpo aza mpe mondima église mpo nga nazomona te pourquoi tokosomba sala tofutelaka malamu tozwa lise tofutelaka mpo toye libela te tokosomba sala mpo soki tosombi sala sale wana soki église ekufi etikali ya paster ndenge sale basomba soki na Belgique église oyo nani Salazaku na ngombo babunda likolo ya mbongo batiaki kombo église na kombo ya ngombo ser wana ndenge alobaki bongo pa paster asilika bandimi nyonso basilika bakomi komona ye mutu mabe ser banda azonga na ndako telema atelemelaki église kakopesa mbongo te abelaka maladi emonana atake na hôpital nyonso tu ya Kinshasa ya poto awa na Angleterre esimbi te akende na France boye bake komona ke aza na cancer avancé mpe mbala moko akufi oyo eza masolo bato baza na matange na ndako na ye bato babengi nga babeteli nga masolo na plus de 20 personnes babengi nga mpo batuna nga pasteur tozozela yo loba mais siko problème na bino eza nini faut pas bozelaka nga na loba faut boréagir bobima na baeglise wana eza baeglise ya bandoki babebisi bana na bino babebisi bamabala na bino babebisi makambo nyonso diacre na bango aloba makambo nini esalama le discussion eyalaki mpo na nini bayaki kobwaka maseke na biteni na makila liboso ya porte église nini bosi bomona mutu boa na problème ou bien boswani na église baya kobwakela yo nini makila na maseke
bobenaki la police, bobengi housing. Mais il faut les gars délivrance. Alors bien aimé, naina yeb sabino ke makambo zo les gars d'église. Beaucoup fa ebele. Parce que na outo tang la bino Ephésiens 6:12 balobi, tozo pour la contre ba méchant, contre ba prince de ce monde, contre ba tbaza méchant, ba tbaza esprit mabe, ba tbaza ba prince des ténèbres. Bien aimé, oh ils a sonné d'alarme. Nazo sonné na l'église oyo Mangembo, restauration, la gloire, église à mission, Zion, l'église epele ozomona wana ba pasteur ba simba kisi baza banganga. Yango na munoko na bango basalaka nyonso boyoka ngate po ba yebi ke naza na onction ko libérer bino. Ba yebi ke naza na onction ko te bino ko tanga lola. Mais bango baza na mission ya ko assujettir bino ya obebisa ba vie na bino. Tala sœur oyo ayaki awa koluka mama bana mitano à quelle église Jésus a dit venez chez moi vous tous qui êtes fatigués je vais vous donner du repos. Mais dans l'église à l'élo et comme le a ok jazz on entre ok au son chaos yes on dit bon y pas dans on fait ça bino repos c'est-à-dire on s'est malade au y une église au biki au bal à raté au y une église au bali au y a la boyena. Comment les loyaux, mon dimi a son bélaté, mais il y a une église est passée malade. Mon dimi a un problème, il y a une église, maté à bazotéa, net une église, il y a Job Lendokiski, associé à 34 000 livres. Donc, vous avez un anda, vous avez un nyongote, là, l'église, associé à un kanda, namawa, parce que le pasteur a son pressé bango, va pressé mongo, pasteur a son téa bango, bango, là. Donc, au yaki no ok, au côté église, au bibi kao. Alors, bino moko batu bozo bo vie na bino. Bino moko batu bo lingi bo s'en charger, batu wana bo tia bango ba charge la mitou. Pour Bible lobi, yes on bibo ye pa na ngana on peut sa bino repos. So ko une église ozali maladi, phobika. So ko une église ozali na banyongo, ozonga avec l'espoir ya kofuta banyongo. Mais lelo oyo, o une église bakotso banyongo kufuta salle apa banyongo kufuta salle faut somber la pasteur car en église wana moi sa pasteur on somba ici il y a des livres ayo de sa no 20 livres ça dit ba zubino lokola ba tonsa commerce na kati wana baso loka bana na bino baso loka bino bakanga bino na kisi na monama makambu bozo linga kosala te bokoma kosala ona nko et comme lokola corvée na motema olingi na yo te makambo ngo yebi ke za na bien te mais courage à okende ate chaque dimanche ozokende kuna. Alors, na yesi bino ke boza en danger bino nyonso bokina l'église ande mwana parce que bato wana bata soloka sœur oyo ayaki koluka mama bana mitano akene église ole église epese kimia église ebwakeli maladi lelo akomi mokufi pe bazoyebisa nga na kati ya matanga na Bolton ndako ya matanga ba sœur na ye église baye bakomi kobenga kotuna biloko bazoteka commerce na bango na Ngwanzu, commerce na bango na Dubaï. Ça dit bazo respecter même matanga te. Bazo respecter même mowe te. To yebi pete ba kepo na nini. Bino mo benginga. Na salle spéciale makamozo leka na église na biso. Et spécial ndenge ba ndoki ba tombo ki po ba sil sabat. Et spécial ndenge ba pasteur ba simbi biloko po ba sil sabat. Mais devoir monene tikali yo ozwa décision au telema au boya. Sinon te mulongo kozala mulai parce que sero akufi ayebinga personnellement bien tozali kosolwa na ye na lendi sakiye bolimbisanga mutu so akufi to jijaka te tozo regretter ame na ye tozo lela ye tozo misi ye po aza mama bana mais ayokaki nga te nalingi te yo ozala okwela mutambu na bango nalingi te okwela mutambu na bango la plupart ya baeglise bapaster nyonso bandoki na Manchester awa oma ba pasteur tout bakoma ba pasteur na ba fonti na yesaka bino église oyo ya ebimaka awa église to kuluna oyo ebimaka bato balongwaka na la gloire bakosala église na yesaka bino pasteur wana azali ndoki ya mite ya mabebo tiaki tembe lelo pasteur akima église ekomi na maboko ya Hervé aza mwana koli na église armée de l'éternel ayebi ke nzamba benganga amona makambo nzamba asalelanga na église Hervé bako pesa église akamba te
Azan trop jeune, Azan formé, c'est un chantre de l'éternel. Tant que vous avez fait moi dans mon église, même les lots, Bayosi bandeko belé bazaki kuna babimi bakoma ba pasteur. Et ça va fantir ndeko. Au moins les lots bandoki tout bani bakoma ba pasteur. Bandoki tout bani batia batu maboko. Mais ba victime, batu ba onyo komezana, eza bino batu bozokin. Prière dans les années. Boyebi ke na Clayton proverbe 30 à terre à vérité. Boya ba séminaire, bolandaka ngana ba breaking news, bolandaka ngana nyonso. Boya to bonde la pona bino, to délivrer bino, esprit de mort, esprit avoloka, ba maladi ba bwakeli bino elongwa bino. Soki tende kona ngai, botie tembe, boko continuer, boko bando kufa moko mulongo ezala mulai, pe bozo kufa po ba amu na bino si bateki yango na ténèbres. Batu wana bayebi na bango nzambe te, ba pe na posa komema bino na nzambe te. Yango bali ba mema bino na ténèbres. Oyo nazaki nango akoloba, yango wana pe na âme ya sœur na biso Chanda Claudine ba programme bolanda breaking news na opesa bino nga moko nazaki te nazongi Manchester lelo na ko benga po semaine on a kende na ndako mowe pour na pesa bino ba information bino ba pasteur ya bandoki ba pasteur ya la gloire ba pasteur ya Mangemo ya Zion ya nini église à mission ya kopoma bato mission omelisaka basi bato ba sperme soki boyamboli te na makalite ya mosali na nzambe na kangi likolo en fait loboko na nzambe makila na nzambe oyo kitaki na Golgotha ekutana na moko na bino soki boyamboli te bamosusu bakokweya likolo bakokanga bango kindoki ya kitoko pumbwa bamoni ye molumbu ekoyinda na mboka oyo na kolakisa bino ke na mosali na nzambe solo nzambe abanda kokweyisa bino kwasa mpo bocomprendre alors basangwa communauté na bosani te tozokende tanga basangwa communauté nazwaki bamessage awa bamessage nazwi ezali awa natanga yango parce que ezali spécial breaking news tozo kodécline makambo nyonso to ezosalama na kati église mpe tozokondane yango kisi ekoti na église bino baoyo bozokende kuna bokeba kifarisien ekomi ya poisa mpe nkolo akobimisa bango moko na misala na bango nzete ya manga ebimisa jamais ya lilala soso mpe abota jamais libata oyo yoloni yango kobuka alors message nazwi awa bakomenga babi 30 félicitations na ndenge zolozina y a pas de contact na n'importe qui c'est pas mututu akoki koya chez yo esimba po bato ebele bakomi koluka bayeba ovivaka ndenge nini ndenge bakoyepa na yo me bakuta yo okanga eza ya solo bato ya kwiti oyo balekaka na Ebola TV bayoki conseil na yo bakomi propre po olobaki avant bolekaka na TV eza biloko misato message mantelama na cadre tomoni basombi baveste na Primark po baya koleka na TV ezosala bien pe koko aza kuna moko bakolabo aza kuna na kin baboyi koyamba ye azotelengana po asombaki billet ale simple akendaki kobongisa terrain ya kozwa mbongo ya bato ape perde po baya kobomba komba awa me bato ape perde baboyi koyamba bango po Kabila esili mpo na ye sikoyo bino tu bozokumisa Kabila bosuka ndenge nini botindele billet po so botindele billet te kuna deja na Kinshasa babi bakomomonela banganda zondodo yo moto outi poto yo moto oza grec okomi kuna okoti deja banganda zondodo na ozonga koma ape batuni nga balobi nani ya China boni donc moto aza koshila boni ye amema bandeko ne na bafrere ne na TV do basilana te yango na bando opwataki bango ti sikoyo oyo aza koshina boni ayaki na bible na TV po akoma mote atuli mwisi mpe balose contrôle mpe ayebisinga ke bazwi de grec balingi na ede bango na babanda kolancer patisserie na bango mais condition ezaka moko fo baya na Manchester bazoni di délivrance po toyebi bien ke père na bango oyo ya grec avant kufa alokelaki bango mabe il eza maudit yango moni bakwiti na buso bana nyonso tu eza foti na bango te eza foti ya mibali na bango alors mibali mobimba soki boza ba ex mikala ya bato ya Mobutu bozotindaka basi na bino bashi na bato
botindaka basi na bino bakendaka na tv koshina bato mpo basula bino baposte boza mibali te boza bankebere boza bayuma boza basans esprit yango wana ozomona ezosambwisa bino ndenge wana alors baye kotunanga lisusu balobi oh mais proverbe bato bazoninga bayeba osalaka nini na vie oza na lar okabaka bakar opesaka bacrédit meme na poto awa voisin okuta mondele opesi egypte ya crédit sikoyo bazoninga bayeba yo osalaka nini te bato wana bayaka mpo bashina nga le baye koshina nga bamoni ke nga na moshini te nga nasala vie yango wana ozomona lelo batomboki meme libandi mosali na nzambe solo na bible azala biloko mibale oyo aza na libandi wana suki ebele parceke ezali onction ya nzambe na mutu na ngai me mutu oyo azotelemela libandi to azofinga libandi mpo ngai nayebi ke libandi eza injure te libandi eza bénédiction me botuna ye lere ye aliaki mpo na émission na ngai ye moto abenganga mokolo ayaki mama be nakuta boyi korépondre mpo alobi ke mokolo ya liboso oyo obenga ye na tv mpo afulo na tv lere okutana okumisi olobi ah oza na sola parfum kitoko mama be nayebisaka bino ngai natiaka nini isemi yake proverbe nde atiaka oble disemi yake obosani me yo mama be napesaki yo conseil ke non solo ya cigarette na solo ya masanga epesaka parfum bien te obosani conseil yango alors oyebi conseil wana très bien alors Job le ndokiski na kine ineli ye neve na ye oyo apesaki ndoki azwa koluka ye me ye azokima alors sikoyo ntango yo ozolobela makambo ya libandi obosani bapoeme osalaki bino mibali oyo bozotindaka basi na bino bashinaka mibali ya bato balingaka mibali ya kombo biso toza ndenge wana te pekisa basi na bino balandaka mibali ya kombo mpo nga na aboni te bayaki na bulu bashinanga bayaki na bulu balelanga me bakutanga na lenda mpo naza mosali na nzambe naza na bapoeme oyo ye ofifi okoma mpo na libandi na nga lero oza kolinga nga mpo na boyaki nabaki nga naza pasteur nakolinga yo te il faut leka na délivrance oyebi yango très bien alors na mboka oyo mobimba soko otuni na Angleterre mobimba soko otuni pasteur ni bayebi baoyebi soki toyebi Salomon Didier Forme proverbe 30-30 amalata kalazaka na Manchester bayebi Job le ndokiski te bayebi sakayo santé mokili mo bayebi pasteur ka moko ngai alors boyebisa proverbe azaka na Manchester donc eza mabe mama bena abandaki star na télévision ya Sony na radio na Kinshasa alors aza na molimo mpo aleki bapasteur ebele arépondre na babuzo bawana mingi te alors oyo na église biso osambelaka malamu soko ye te kipe ya yo biso tozelaka bino boya mpo na délivrance donc ezali ndenge wana alors masolo ebele ezali bongo bato na nzambe ya nguya bazalaka una libandi una suki ya pembe libandi eza niveau ya mafuta onction ya mutu oyo aza loin mais libandi ya Job le ndokiski eza kuma libandi ya bato bazalaki ndoki mpo toza na deux sortes ya babandi mabandi ya soin neti ya proverbe eza na onction na ya bajob le ndokiski ya bandoki tala yango mpo okuta yango epa vie Simon vie Thomas oyo aza mandefu ebele tala bamabandi na bango ya bantio alors oyo alia na mbujima ebanda bomwana alors mosali na nzambe mpe azalaka elongi ekuba te neti kikwata donc azalaka mpe mario te alors bapaster nyonso ya misala mabe na bandoki basangani mpo na koya koluka mutu moko alors ndeko na biso fifi oyo shinaki boni bosali baventure ebele na communauté ti bobuka mutu mino parce que bozala na mabala me bobangaka mibali ya bato te bolinga mpe oyoka mibali ya sango te proverbe 30-30 aza mobali ya bato abala aza pasteur ase respectaka aza na place ya kolinga mwasi aza mvute te mais soki oza na problème ya mvutuma parce que okima kokende bafeti okendaka so bafeti te mpo oyebi yo moko makambo osalaka na bafeti likolo ya bakwiti na yo likolo ya makambo osala yaka délivrance proverbe akoyamba yo alors topesi merci mingi na bandeko nyonso tu sango suka ya liba balobi kimbuta awuti kolekisa mwana na ye ya mwasi na zemi ya 8 mois donc kimbuta asilisi basi nyonso bana ne nyonso tu na kolekisa mais awa mpe kabila kozala su te sikoyo kisi yo ozwaki ntina yango ni parce que année prochaine bozala su na bafere te eza mawa mingi
Alors, merci à Dr. Sele Moussamba, Papa Sele, Ladi Stokele, Ladi Stokele na leader, Papa Jean, Freddy Libanda, na tomonaki akwesta donc ambassadeur ya Kinkeste, ayo yambanga, abeti ba lino de pepito, abi ba yebsina ke Didier Fo mazana lead, abeti ba lino de pepito, akwesta ayo yambanga. Merci na ba mamano surtout ya leader, na ndenge boyambaki nga en tout cas na pesi bino merci kimia na nzambe ezala mpa na bino tokeba na makambo esoleka na communauté totelemela yango bye bye for now ezalaki proverbe 30-30